Ba bonjour ba maman, ba bonjour ba maman Tatou. Ba bonjour. Ba bonjour ba maman. Ba bonjour ba maman la marina. Ba maman bokota bokota bokota. Dans le côté na osoki na vendre cette vidéo bien. Vérifier dans le côté na pour la moni ba malobezo ke boye. Bonjour ba maman bokota ba maman la marina. Quand na yebisa kibino na ye. Ça bon ça va. Eh mon ana bien. Quand na lobaki ba maman na ye ko yambela bino mama ya Michel Bakenda na kombo ya Angèle nazana e awa. Bonjour maman Angèle Mwaba. Yé pas le baramingi te. Ba maman ya la marina. Toye to solo la moi muke sur ma cambo eza ko circuler. Ba maman bo partager vidéo, bo partager vidéo ekende bo partager bo kota. Ba maman la marina bo kota va to banda vidéo bo kota ba maman ya Atatou. Bolimbi sanga de ki bino 18h mais bino mo boyebi ka la marina ba retard ezanga raté. Ba maman ya Atatou. Maman ya Angèle Azaliawa. Maman pardon ya Michel Bakenda Azaliawa. Soki lelo to mona ka Michel Bakenda ayembaka. Oye tushaka biso. Don wana azionwe pa ya mama o ya boti. Ngai tangu na bandai koyoka. Angèle azo yemba. Bandeko na banda ozo ba chair de poule. Nabi nzamba yebi ko pesa ba tout don. Mais lelo eze sengo ndenge nazo mona don oyo ezalaki epa ya mama ekomi epa ya mwana. Sikoyo ba mama tozinda na lisolo. Tokokoma na ba makamu nyonso tozokende molo. Tokokoma na nyonso. Oyo nanu tozolobela pour le moment. Napesa nanu parole na maman na biso na kombo ya Angèle à se présenter bino pe boyoka e bomona. Moi bana laksa te longi ata moi mke. Kanga. Napesi nombo te bino nyonso autour. Loba makasi mo bana. Napesi nombo te bino nyonso autour. Normalement ngai na lingaki kosala vidéo en fait. C'est que ba surprendre ngai nazalaki kutu na chambre ba sonner bana ba fungoli porte nde na monika ka Atatou akoti par respect ya musala ni azosala nako répondre ete que non ça l'émission te parce que qui suis-je en fait pour na mona moninga mwasi akoti na boyo recevoir rien mais naza vraiment chaud pour na bato ba olo bana nazong sango na tourner Yosko poussa moi mke. Naza show ya ko sala émission te. Parce que pour moi, na yebi que tozana nzambe. Tant que tozana nzambe, nga na tika makamno surtout na maboko nzambe. Mais à côté awa po ayebi adresse nanga, ayebi nga ami yeli moko. Ya wana par respect na répondre ye, kombo nanga Angèle. Navanda na Paris, navanda na Roni. Ça fait 20 ans que navanda awa. C'est que voilà quoi. Kolobaki maman Michel azakana maman azakana mboka non. Baza ba nanga na bota bango nazaki. Okoki kopesa biso explication nanu. Ndenge obotela Michel ezalaki ndenge nini po batu misusu balobi mama ya Michel aza na Kisasa misusu babi azakana mbujimai. Mais oyo biso tozomona wa mama ya Michel yeyo mama biologique nae. Sikoyo Angèle mama nanga pesa biso nanu explication obotaki Michel ndenge nini tout batba mekana ko comprendre moi muke. Franchement so na bina kota na ba détail wana na okokati. Na okokota na ba détail tende na bota ibango parce que naza même pas en forme ya obanda ko lobaki non na kota ilibala na netel na bota ibana na ndenge nini.
naza vraiment formé pour répondre na question opposée nga, mais sauf que baza bana na ngai na kota libala nazalaki mwana muke na boti bana na ngai surtout ndenge baza wana Lisi, Michel Bakenda, Paul Bakenda, Andri, Madonna, Léa. En fait, nga na solo la makamaba na ngati. Na solo la makamaba na ngati pour raison personnelle. Nde to yaki pe na bamboka ngwa poto to kuti ndenge mboka ngwa etambolela ka. Mususu alobi mama de Bakenda eta Kinshasa, mama Bakenda yeyo. Mama origine donc oyoka ke original. Ye. Akenda rakin ayaka poto ya sala ba va et vient. Na yaka Kinshasa batu ba yebi nga ba yebi bon. Problème eza aweza kututé ke na prouver mokili ke naza mama Michel ou pas. Nzambe mutapesa nga bana nanga nde mutu na ko prouver lelo. Oyo amoni ke parce que ndenge azo tuna nga ba question na yebi ke ebele ba okota pour na critiquer pour na finga. Mais je suis pas là en fait. Baïba moi na mutute bako sa pete ke moi naza ya yo te balo ba kaza ya yo. Je réponds à question oyo par respect parce que j'avais pas le temps parce que ngata nange zalaki ke ngata le lanzambe le reste je pouvais pas mais comme aye a sonné so ka benga nga lobi kazo na nga na yambite aye na ndako par respect yango nazo koyebisa muto yazo komaki mama Michel aza Kinshasa Kinshasa ba yebi ngai que je suis la maman de Michel Bakenda kochano tembete maman Michel Bakenda faza andene. Il faut que maman Michel Bakenda za na mboka. Talanga bien zo ba traîner ngozo ya Michel. Donc ba maman ya la marina quand est ça l'émission botika ko déranger, botika ko déranger, botika ko benga. Ba maman ya tatu, ba papa ya la marina. Les toza na maman ya Michel. Oui, ba maman bolimbisanga, tozo ki ba appel. Quand ndenge toza ko lobela ba Mama ya Michel, soki aleki lelo asal alobela makambu oyo toye ko lukaye na kati ya ndaku. Ezali c'est parce que Michel Bakenda azali star na biso oyo ayembela biso banzembo ya Nzambe. Azali mwana oyo asepelisaka biso na kati ya communauté. Des fois soki tozo sambela omona tozo tia banzembo ya Michel eza ko lendisa biso. Mais bandeko likambu ya pasi ezali likambu oyo tozo mona ke le na poison batieliye bolim saraba mama bapel kanenge zokota soki lelo na ye na ndenga surprise pona ya mama Michel poso tamsu na lobaki na roya kokuta no aloba vidéo te mais il fallait to koma. Parce que musalo to salaka to lingara toujours kokomisa makambu nasuka. Ezate batu lelo bazo vana ndenge baza ko critiquer. Mama ya Michel azaka na mboka, mama ya Michel eza malamu te na kati ya communauté. Kaka ndenge la marina na loba ko critiquer, ko finga, bande ko faut ko luka ko changer eloko wana. Bizaleli wana eza malamu te eza mabe. Mama ya Michel avant na poto azalaka na Kisasa azali femme d'affaires akendaka poto azalaka na Kisasa azalaka makamu na ye mais yende mutu abota Michel avanda na libumu na ye pendant 9 mois avanda na libumu na ye lelo ba mama soki toye awa ezali likambu oyo ekwei bomonaki même yaya ya Michel na kombo ya Lucie alekaki même na Kazarema alobelaki yango parce que aza dessus comment est-ce que ndeko na ye komi tina niveau ba poison tina niveau ya koboma mutu kolongola mutu na mokili yango eni na jalousie oyo ekomema ba congolais wapi yango na ye na sali nyonso na ye koluka mama ya Michel aza mutu oyo na yebi famille oyo toza famille c'est la famille ba mama yango na ye toyeba poison oyo batieli Michel eza ya solo to eza ya lokuta mama ya Michel a confirmé biso yango nazo zongsela ye question elonga na lingite eza ke to solola balokuta te et puis to solola te kende bato azo bakeno bato abimisi likamba poison pona oyokela Michel Mao muto oyokela mutu maweza nzambe muto mokili ata oyokeli yo mawa na tongo
soki nzambe ayokeli yo mawa te elingi olobake mutu wana ata ayokeli yo mawa esaleli yo mo te biso tozomimona te nde toza boye ata kutu balobi ke lelo batambusaki Michel Bolumbu monde entier mobimba eloko biso tomoni totya na piste ezali poison mpo bato bayokela Michel mawa te soki bato ya mokili baboyi koyokela Michel mawa nzambe soki ayokeli ye mawa elingi olobaka ayokeli mawa biso toyebi likambo ya poison ya Michel te nga de toute façon dimanche oyo bavideo ya Michel ezotambola nde dimanche nga nakomaki parce que nabosaki date wana nazalaki na Kinshasa Michel atiki nga na Kinshasa kende Lubumbashi kobeta ba concert na ye nga na ye kokoma awa natikala koyoka ta mokolo moko te Michel akenda na hôpital basali ba examen balobaki aza na poison etikala osalama te parce que tobelaka biso surtout na Kinshasa wana mpe basali ba examen malaria batikala ozwa ye na poison te nga mpe lokola bino navandi awa nde toyoki kaka ke non R Jérémie abimi na boloko abande kobela ke salisa ba examen nda bengi Michel asala ba examen Michel asali ba examen ba trouver na poison en fait c'est likama poison nanga na bino toyoki yango nzela moko donc Michel azalaki ne avant bakanga bango Michel azalaki ne en bonne santé Michel azalaki en bonne santé na oloba azalaki en bonne santé parce que abelaki te en fait poto lobaki non akendaki na hôpital moi je me dis toujours il y a un mal pour un bien nde baloba ezala mabe mususu bino bozolela bokanisi ke bato basali bino mabe oke bato basali bino malamu parce que soki pe makambo oyo nyonso tu o bozofingela Michel ebimaki te ba Jérémie pe balingai bakanga bango te po likambo poison eya koyebana c'est likambo poison ebimi te ke bato basali nde bozoloba wana likambo poison ebimi R Jérémie akei abimi na boloko azobela santé zaki beta ke sala ba examen bakange poison nde aye kobenga Michel bakende zate ke poison ekoyisaki Michel bakende zate ke abande kobela bakange na poison non attendez bozo bakazo sa ba vidéo oui Michel bakende azobima parce que soki avani na ndako basusia makamnyo surtout oyo kokipe kokoyisa ye kosale mabe alors ba ebisi ke asala ba examen akelu pasteur na ye mutamemi na hôpital basali ba examen ba trouver ye na ba poison biso tozana ba résultat ya Michel azali mutu ya métier elle est pharmacienne asenga ki ba papier wana ba résultat ya Michel alakisi on ba médecin ya awa Michel bachele poison ezali poison retardé mutu acheli Michel poison biso toyebi ete nga eloko nazoboya na ba congolais ko citer kombo ya mutu na likambo tozana ngona preuve te biso famille toboyango toboyi bato ba citer kombo ya mutu na likambo biso tozana preuve te sauf que Michel Bakenda aza empoisonné donc Michel Bakenda azali empoisonné azana poison na nzoto poison ngo ezali poison retardé poison nanu eliaki enzoto te donc nanu eli enzoto te Yesu yango wana pasteur na ye amemaki ye amemi na hôpital wana azozwa traitement na ye ke koloba keno bazokosa biso toza na posa ba bezite biso tozosenga bino boye ba mama na ba papa mama moko boye oyo azana mwana na ye papa moko boye azana mwana na ye yaya moko boye oyo azana leki na ye ya mobali biso famille ya Michel elo biso tosengaki ezali ke biso nyonso tutoke na ba prière pona koluka elongi ya Nzambe na vie ya Michel azongela musala na ye tozosenga te ke non tosala ba beze tozape na posa ba émission oyo ti émission oyo même ce bomoni ndekoni akende kosala ngo parce que bato batambusi ba vidéo koloba kene papa ya Michel akufa papa ya Michel akufa te papa ya Michel azape locataire te papa ya Michel avanda na Kinshasa na mwasi na ye baza na ye baboti bana seti azana Kinshasa azana bomoy akoma musali ya Nzambe nga mama Michel navanda na poto nde na sa vidéo bato bayebi nga bazali navanda ça fait 20 ans c'est Michel azali orphelin te ya papa ni ya mama si poison bacheli ye beaucoup ebele ya bato bazana Kinshasa lelo bazochela bango poison mais eloko nazobo ezali ke tokende ko citer ba kombo ya bato oyo tozali na preuve te parce que médecin a fait l'examen a ebisi biso te que non yo mama Michel Mutocheli Michel poison yo yaya Michel Mutocheli poison te bazo sa ba examen ba trouver maladie ba soigner maladie c'est tout ça Nzambe ba o baza bolingo Michel même ba o basilikaki ba o bayokaki kanda ba o basepelaki te que non Michel a même biso na dimension moko boye mais a décevoir biso Michel Bakenda za mwana bino bolimbisa ye to sambela na minute oke to sambela azongela musala na ye ko kinango bolimbisa oyo mabe wana bolimbisa ba mama ba papa bete saki bino mabaku na posa olelati kolela na leli mingi kolela te na leli mingi alors na besoin olelati
na l'équipe était pour na koloba ke non bat ba yo ka biso mawate to luka mawe pa nzambe mais maman moko boyi oya okaka nzembo Michel Bakenda papa moko boyi oya okaka nzembo Michel Bakenda ebikisaka yaya moko boyi mwana moko boyi bolimbisa mabe mwana bino asali bino to sambela nzambe ayoka bien azongela musala naye tout ce que biso tozana ont besoin tozako accuser mututé parce que on n'a pas de preuves. Si qu'on sait que tu as accusé mon tour, bino bozo chaka ke mon tour na mutacheli yé poison. Mais ce que ça mon tour sous. So eza mon tour sous. Peut-être mon tour mobo okutu. Ah mon sous mon tour. Eza la mon tour mobo batu ba yebite. Ben oui. A continuer à coller nae, a continuer à coller nae. Ce que pesa mon tour mobo ya famille. Bo tu organiser la batu ni sous ba ba innocent. Mobo pe ya famille. Ben oui. Eza la muta famille nanga, eza la muta famille papa nae. Toroye bandeni. Alors to se distraire te. Tosambela nzambe. Tosambela nzambe. Nzambe wana ayoka Michel Mawa. Na place abeti saki bino mabaku. Nzambe wana limbisa ye. Parce que au jour d'aujourd'hui bato bazo benga ba msu bazo bake pourquoi azo balati. Parce que moi na moi si oya bimisi ba vidéo. So kazala ki ye fi wana parce que ngana linko lo bateke ba vidéo za ya lokuta. Mais ngai nazana ba raison na ngai ona kokolo bakena lo bango lelo bolobi ke pona mama na ye. DSLC. Mais la fille là so que zaki fi on nzamba bongisa ke Michel abalaye c'est quand ngaka cha le non anda ko kia sali likambo akeko sambise na internet nazo senga nzamba limbisa mwana mwasi wana nazo senga nzambe batu nyonso tu o bazolo ba ke Michel azalaka bongo bolimbisa ye bomona ye na misu o bo bandai ko mona ye nango bozaba mama likambo ezwaka nyama te ezwaka muntu lelo na vanda kiawa mwa mwasi mwa nga message mais na leli na seki pour anene moi je suis finga ngai wana auti ko kufela bayana ye ni bale bande ko ni bale na libota na ye batu ba finga ki endoki batu ba seka ki bango mais abosa ni kazana mawaya liwa atiki na mpasi oya zana moya liwa ya bande ko na epo bando finga Michel Bakenda pase yake lo bati ngakutu pase ya Michel Bakenda nazo senga bino bolimbisi bolinga ye mais est-ce que pase ya liwa so mutu asa kufi okende timbole lisusu na cimetière pozongisa ye ozongisa ete alors bato bazo finga bato bazo loba bolimbisa za mwana bino azaleki na bino azandeko na bino bolimbisa ye bolimbisa ba adorateur na biso nyonso to o ba betisi bino mabako nyonso to pardonner bango ezaka Michel Bakenda te ezaka Michel Bakenda te bango nyonso to limbisa bango bolimbisa bango ben oui passion nga nazo mona eza passion mama Maï Kalamba ya azo mona passion nga nazo mona eza passion mama na Moïse Mbi azo mona passion papa Michel azomona eza passion papa na Maï Kalamba azomona eza passion papa na Moïse Mbi azomona bandeko boza ba mama baboti boza ba yaya boza ba leki bolimbisa bana biso mibali bolimbisa bango to sambelela bango et comme le quoi distraction moko boye to comme les diables azokota totala makambo mboka tie comme la ba niveau ya makambo ba poison et comme ka distraction et comme siko ke bachela batu biloko mabe ba comment profiter malamu te ou bien bolobake po eboza la pe poison ebomi ete mais souci ya makambo nyonso to bozo finga bozo loba ebomi ye po bozo tala ka poison mais souci pe ebomaka souci ebomaka bandeko na ngai na linkolela ti na leli mingi kolela te na yebi ke ndenge eza boye bamingi baoleka po bafinga nga bamingi baokritike nga problème eza na moto oya kofinga aza motema mabe nga problème eza aza motema mabe oya kofinga motema mabe soko fingi ndozwi nini soko fingi ndozwi nini soko fingi tant que une mère c'est le fruit de mes entrailles c'est le fruit de mes entrailles aujourd'hui ma fingi ekopesa nini je vous demande pardon na mabe oyo bana na biso basali bino so natanga akoma Michel Bakenda boloba parce que aza mwana na ngai na mabe oyo Michel Bakenda sali bino na passion asali bino na passion Maï Kalamba asali bino na passion Moïse Mbi asali bino parce que lelo tozo solo akona bango parce que bango babimi est-ce que ba adorateur o nyonso tu bazana mboka na biso bien po bazana poto basala alisumu te eza parce que bango babimi baza sur na conscience na bango ba pasteur nyonso ba nyonso to bazo critiquer mais biso toza alikamba olobate on demande car pardon de tozo senga Michel Bakenda a empoisonné si on a vu téléphone nanga na joué un téléphone ba maman ça fait mal na oko émission te émission ezolinga elelisanga eza
Michel Bakenda empoisonné. Nani asali eloko yo. Nani asali likambo yo. Michel Mabeni nyasala yo na vie. Ndeko nanga. Yo lelo soko bomi Michel ndozwi nini. Ndeko nanga. Mokilio to yaki poto tika yango. Muta kotika la seko azate. Pourquoi ko zelonga mabe ko tiela mwana batu? Pourquoi ko tiela mwana mosali na nzambe? Ata soki abeta ki mabaku. Pourquoi pas pardonner? Pourquoi pas pardonner? Il faut tozwa kaka ozwika mabe otie akufa. Pourquoi tina point oyo? Pourquoi tu n'as point oyo? Pourquoi tu n'as point oyo, peuple congolais? Congolais tozo kende wapi? Ba Congolais tozo kende wapi joli mayala nanga? Ba Congolais tozo kende wapi tete masala? Dajou nangai. Nazo na eloko ya relaxa bino batute mais nazo relaxa mutu bozana ye. Kwa azo sala émission biloko Michel Bakenda liaka. Pour na poison. Yango. Et puis on a Michel Bakenda Zodia Bloko Azolé. Okocha moi nzembo ala te na relaxa ngote. Mama nini? Oh, relaxa na meloko analiaki. Ezaki lo aliaka. Oh, na hôpital on a pris ça que pour aller. Et puis on va battre poison. Et Azolé on tel mes abololo. Azolé na message. Oui, mais ça poison na nzoto. Siko elo nini o biso foto ya okosa po bodimbisa. Ba Congolais ba mutema mabe. Congolais za mutema mabe Congolais ba mutema mabe. Congolais za mutema mabe. Est-ce que Zali Rwandais Moutouacheli Michel Bakenda poison? Est-ce que Zali Rwandais? Eza Rwandais te, mais Congolais. Congolais tina niveau yo. Yako tchela ndeko na yo poison. Pobo mae. Okozwa nini? Ba Congolais motema mabe. Tolingani te. Tolingala mukolo nini. Continuez avec le barrage. Voilà quoi, biso toza na biso na eloko ya koloba te, tosengai mpe tosala ba émission te. Nainka na yebisa bato bazoloba ke Michel abomai papa na ye. Michel aza na mwana ya 18 ans. Michel biso na vie na tokenda osala ta présentation na ndako ya bato moko boye te. Namona ye bafoto circuler soit disant fille moko boye alobi komona ye Joséphine Kalonji. Michel abalaki azosenga divorce. Ok, étant que la maman de Michel nazo yebiso na kombo na Yesu Masiya. Soki yo proclamer divorce na monoko na yo oche fota mwana na ngai po sambwisa ye. Divorce ekolanda uti na suka. Po mwana nga tikala kobala te. So Michel akobala nga mama na ye ekozala journée moko o nazelaka. Mutu nyonso to aza na mwana ne ya mobali so akoli aza na posa bonheur moko boye. Eza journée o nazelaka. Biso tokenda obalela Michel mwasi te. Michel adam mwana ya 1 mois azana été atikala pena nko sente mwasi te mwasi longola ta zemi. C'est bon longola likambu yake Michel azana mwana 18 ans. So Michel azana mwana 18 ans, Michel azana âge nini. Ponga mama na yeyo. To bondela pona ye. Nga mama na yeyo. To komi na mama to bondela pona Michel. Soki Michel a komi na mwana ya 18 ans. Alors muto yazo bimisa ke Michel azana mwana 18 ans. Elo biso tozo senga ka nzamba limbisa ye. Mouton pas chaki ba vidéo ya Michel. Ngala obo ya te. Si c'est vrai que ezala ki bongo, c'est que bazali copine. Amoni le kamogo esimbite yango lo bia sambwisa ye. Siko Michel a obala ndenge nini soka solo na bala na mwana mwasi te. Abala ndenge. Bozolo ba bala. Abala siko ndenge nini soki ayebisi mwana moko moko ya mwasi te que je t'aime. Yo mama moko boy ozole kozolo ba keza musala na ye. Nga pa lobela yenga bongo. Merci beaucoup. Mais dans le monde quand il y a biso nde to vanda ka bo. Comment voulez-vous que yo mama mobimba? Parce que na boyo ka vano na zo ka koza mama mobimba.
Comment voulez-vous que yozo koma na temps yake o solo la na mwana ya mutu akoma na niveau ya koye biso ke non o latini na se. C'est qu'à traiter yo. Ba mama eza pasi. Eza pasi. Eza pasi eza mawa. Bolimbisa. Koma omona mama vandi boye. Azo yeba ke mwana na ye aza na poison na nzoto. Soki azo sala bino esengo. Ndeko. Vanda tala bana na yo. O vandi boye bazo yebso mwana no aza na poison. Mwana tindelo message azo lela. Mwana azo yemba. Bandeko na supporta ngote. Nanu bomona ngala marena na osala émission ma ya miso ekitanga te. Mais soma ya miso ekitinga na kokite. Kolela o Michel Balba bakenda azolela. Azolela na Nzambe. Na kokite. Na kokia ngote. Na yoki somo. Bandeko to sambela pona Michel. To sambela pona Michel bakenda. Nzamba lola kanisela Michel. Nzamba lola kanisela e. Nzamba lola kanisa tana nzembo moko. O Michel ayemba. O nzembo wane tusha mokili. O mutu moko azalaka sula. Atika komela. Po ayoka nzembo Michel bakenda etusha e. Po aluka Yesu. Nzamba kanisela Michel. Atana nzembo moko. Oyo mwasi moko amandai kosaki ndumba metanga yoki nzembo wana mwasi wana bongwana. Nzamba kanisela Michel na nzembo moko oyo mutu moko azalaka na kati ya l'hôpital azobela akomi na suka metanga yoki yango abongoli motema. Nzamba sungiye Seigneur kanisela Michel bakenda kanisela e papa balobi tout est possible pana yo. Seigneur Jésus, kaniselae. Pesa ye guérison totale. Famille ezolela. Famille eza la souffrance. Nanya kolinga ba ebsae. Mwana naza empoisonné. Nanya ko supporter. Mwana naza empoisonné. Na ajoyo. Mwana komi nango. Ndeko nanga. Okobandela kobota lelo. Po kolisa ye mkolonini. Po a remplacer Michel. Ndeko nango ko arriver te. Oko arrivé te Nzamba lola tala Michel kanisela e Nzambe esalinga pasi na mawana kokite na yoki maloba ya Michel na kokite na kokite na oki shock na yibite soki Angèle azala liloba robaksa nazo ibisaka bato nyonso tu o bazoloba ke no biso tozotanga bakomba bato ke bato bacheli Michel bakenda poison. On a 15 personnes. On n'a pas de preuves. Tozosambela kutu Nzambe alakisa biso. Muto acheli Michel bakenda poison. Biso toyebi muto acheli Michel poison te. Totika kotanga bakombo ya bato. Totika kotanga bakombo ya bato. Muto acheli Michel poison place uti ngala zoloba. Toko tana distraction te po mutu wana ya msusu bazali kaka wana azotambola na ye kaka. Nde bozomona ka tambola ka wana atambola ka oui abimaka parce que tellement na yebi Michel ndenga za fragile. So Michel avandi na ndako. Bo yoka ye ami bomi ata na ndako wana. Malamu ata abimaka na ndenga zo bima wana parce que poison Michel ezate ke non ekoisaki ye. Poison Michel ekeko yeba na era sali examen. Alors botika koloba ke no tozo sala ngo po boyokele mawa. Non. Nzambe mutayokela mutu mawa. Nzambe soka toucher mutema ya mutu tie mutako koyokela mutu mawa tie. Boza sûr que batu nyonso to bazoloba. Même ba makambo nyonso to eleki na mabota na bino. Mutu atikala osala lisumu azate. So ebino na mabota na bino mutu atikala osala lisumu azate ngana lobi Yesu mwana Nzamba yaki pona ngana ba na ngai. Akufaki na ngoma na ekulusu pona masumu na biso. Akufaki na ngoma na ekulusu pona kindumba na ngana ya bana na ngai. Pona kimuyibi na biso. Akufela biso na ngoma na ekulusu. Ya masopaki makila na ye. Po ete bana na biso. Bana nga babiki sama. Alors, mama moko boye. Yaya moko boye. O azoba ke biso tozoko talika poison. Atika. Po Nzamba ko opinir bino. Tozana ba
résultat ya hôpital ya Michel Bakenda toza na traitement ya Michel Bakenda zwaka awa mais Michel Bakenda lali na seti Michel Bakenda bimaka bato babimisaka ye bandeko ne babimisaka ye po batambola suka na ngelo na oyebisa bino kaka mama moko boye papa moko boye yaya moko boye o abetsa makili baku azwaka Michel lokola mwana na ya bimaki bayebise ke mwana ne akeko sente alors okobetela pe muninga lisolo mutwana limbisi mwana na yo bozwa ye mwana bino mobali bolimbisa ye biso to akize mutu te plino nazo yebisa bino bolimbisa ka Michel te que ça soit Mike Kalambai que ça soit Moïse Mbiye banzembo na bango baza bandeko na biso Moïse Mbiye aza ndeko na biso nani mususu nani Mike Kalambai aza ndeko na biso Jérémy bango nyonso naza mama ya bana ana nyonso tu ana kenda na Kishasa so ba moni ngai Mike Kalambai amona nga lokwa mama o abota yi c'est que Mike Kalambai so kaza na erreur na ovandi c'est na FC que mon fils il faut marcher comme ça bolimbisa bango yaya bolimbisa oyebi masumu musuba twazara basi basala ngokala basi basenga bolimbisa pa nzambe na moma obino bozoya sikoko loba na bango bazana bango na bomoko na nzambe zamba sa yoka bango mawa parce que mikonyo soto tovana na mboka o na ba mariage na ba fête bochaka ba musique ya Moïse Mbiye bochaka musique ya Mike Kalambai bochaka musique ya Michel Bakenda tolo baka jour oyo ba makambo e bandi nde bokobosa na ba bolamu na bango nyoso tu et tant que la maman ya ba adorateur na sengi pardon pour na ba na biso na sengi bino voma bolimbisa boyo kabiso mawa na likolo la te boyo kabiso mawa buzo bana na lokwa bana na bino buzo bana na lokwa bana na bino boyo kabiso mawa baza bandeko na bino baza bana na bino bino bana basi yo bozo ya pona ko soutenir bana ya batu poso ko soutenir yo ke na masolo ozi masolo ke na ngosiko na na ba réseaux sociaux pour ensemble ça bango vous allez payer so bozo mona oke batu bazo betela bino matboko mais qui me kozanga ka bino c'est que so bino bana basi na bomoni ke boza vraiment bien éduqué na bandako na bino soki nzamba tinda ki bino na nzela basali nzambe ko soutenir bango so bomoni basali nzambe wana balimba bana na bino masolo etenga mabotika boboya ngo so boza mabana malamu boboya ngo botika to sengi bino bolimbisi na zwi place abo mama na sengi bino bolimbisi na koki même kofukama ya lokute ezate ya peke non po boyo ke la biso maweza te moyo ke libatu maweza nzambe na pesi un exemple ya batu akufeli bandeko mibale mikolo ba responsable mais alors on na no pasi na ye ya kufa o ya kufeli bandeko na ye po aya ko se distraire na makambo ya Michel Bakenda mais tozo kende wapi ye boko finga boko seka boko chola je vais assumer les injures je vais assumer les critiques je vais assumer tout mais na suka tozo senga no pardon bosunga bana biso basala musala na bango soki boza ba mama ba boti boza pe na bana na bino soki boza ba yaya boza pe na baleki na bino bolimbisa bango na sale mission o po nazaki na besoin osala ngote mais po a surprendre nga par respect na olo ba ya musala na ye lokwa akoti na ndako nanga aza pe na intérêt te po ndenga aza boto sale ata pas 3 ans. Bala souka na mona je crois en 2016. Oui. Na mona kiti. Mais a une place na panda. Na poste. Na kutane na poste aroni. Ozo mona na 2016. Donc mutu donc toza bato lelo donc oyo ka ke yakala donc yakati. Mais na bana fana na nazile sec ayebinda kunanga banda porte. Mamo yo ka lamba ka fufu to liaka fufu ba pondu mamo zo ba mata molamba. Exact. Ce qui a na besoin ya ko soutenir Michel et ngolo ba ke herbilo pendant nous surtout ebimaki mbasa ya ki ko lukanga pour tout ça l'émission. Oui oui. Mais likambo poison. Likambo poison na supportant ngote. Makambo susu ebimaki eboy bomona nga na yaki non. Na lobi bon eza makambo ezo bima na internet. Biso toza ba internet et bien internet ndenge tambola. Mais ya poison te parce que poison c'est la mort. Poison est en koufa.
Angelo nga na yebi ndenga zaboy yazaki mutu azaka mutu ba brésilienne mutu ba maquillage mutu ba biloko mato metala ndenga za azokokate même chemise to lati sango na makasi to lati se chemise na makasi azokokate pasi ya mwana yango bande konanga kofinga kochola oyebi lobi na ote oyebi lobi na yote tozana 2020 botala ane mobimba bande bandaki eza kaka makambu tango baninga bazokwela makambu yo kovanda te ozosepela parce que oyebi ya yo ndenge koyela te oyebi ya yo ndenge kake na yo ndenge kobetela te peut-être ya yo ekozala plus grave tofukama tolela mawa na nzambe akotisa mawa na Congo nzambe akotisa mawa na bakongolais nzamba yokela biso mawa bakongolais toza bato ya masumu nzamba apesa biso mitema ya bolingo mitema ya kolinga apesa biso mitema ya kolinga ata makambo ezali mais na niveau ya poison te ata o Michel asalaki boye tokosbongisa tokosolola mais na niveau ya poison te ya poison na boyi yango ya poison na boyi na tie munongo na se na boyi ya poison to boyi yango sikoyo toyebi te ange na biso médecin alobi nini si oyo ye azotraverse non poison na kishase basoignaka na bango yango mais biso mpo tozala sur tozoluka kaka voyage aya na potwa aza na ye na visa Canada aza na ye na visa États-Unis mais nga nde mama motema pasi kolobaki aokende na Canada mama aza te papa aza te bandeko baza te nayebi ke kati na Yesu aza na bandeko na Canada aza na bamama kati na Yesu aza na bandeko na États-Unis aza na bamama oyo bakosunga ye mais soki nzela ya Europe emonani te aokende kaka kuna bakende kosoigne vraiment na ndela ya bien mais azotambola na ye mais même na Canada bakosoigne azotambola na ye aza na ye quoi aza na ye nzambe azosunga donc eza pasi eza émission moko na sali mais nga moko nazoyeba te donc eza émission moko tango na yoki kolela ya Michel na supporter soute ti siko na o supporter ngo soute na choc na yebaki te ke lelo na ozala na choc oyo po na nga na bano mona ngone eza ba aventure tango na yoki poison na lobi oyo ba aventure internet e bandi mais tango na moni lisi na lobi lisi tipo lisi azaka makasi lisi azalo kwa mundele yaya Michel obomona kiona yazaka mamlo kwa mundele azaka kutu mundele rate nga na benga ke mundele mais ti lisi ya loba na bi makambo na komo mona ngo na kei penzana koma ti na kata ndako nazwa confirmation mais tant on a zozwa confirmation naza dessus ti na niveau poison ti na niveau poison ti na niveau ya poison ata Jérémie oyo bo empoisonné ti na niveau wana nani asali yango nani asali yango nani asali yango ndeko nanga tango yo sali eloko wana do pona yo zomona ke cercueil pona yo ekotikalaka kozala te libulu pona yo ekotikalaka kozala te un jour yo mpe bakolelaka yo te mais soko oza libanga continue kosalaka yango mais soko oza na mosuni oza na nzoto oza humain nzambe alola tosengeli yo mawa na nzambe ekita kati nao mawa na nzambe esopa na kati nao nzambe alola alimbisa yo ozala mwasi ozala mobali ozala identité toyebi te mais ezaka na mutu moko wa yebi vraie identité na biso tout toyebi na biso identité na te tokoki kobambelaka bato ba identité te wana eza lisumu na nzambe ba identité bozotia wana bana bango ba innocent mais vraie identité eyaka nzambe mutu ayebi vraie identité ezaka ka Michel ye moko ayebi on a mutema na ye po balobi des fois tango rolia ligorodo eza mukolo obima makwanza te mais ya yebi ke likambo yo ebandi na moment oyo
mais nzambe oyo aza na lola akota likambo Michel a confirmé mais maman ya Michel a okosa te Michel vraiment franchement bozo se mettre vraiment na place à mon bozo ko mitcha na place à mon kolanda ba commentaire ote eza na batusu ba izo batusu ba na mitema te nde na zabo na chele nga poison na sentiment nini na makasi nini okokana kolobela ngoni déjà poison ezali eloko mabe nini na esengo bien na nini poison comment mto aleka loba ke ba cheli nga poison tant que poison eza demi mort bandeko te bozala na mawa ko yo muto che commentaire wana zala na mawa nengo che commentaire wana kutu mi bloquer yo moko banda ko mi bloquer po ngala ko bloquer yo te me mi bloquer po za mutema mabe komo ko koloba ke Michel ye moko aleka loba po yo za bonne santé 2020 ou cho bandango yo za bonne santé yo lalaka bien olamukaka bien moyebi suka na yo te ale Michel aleka loba na poison na nzoto maman Michel elle pleure la pauvre aza na souffrance tala pasi aza nango osambela mpona ndeko te basaka na komwa nzambe te omoni nzambe akamarada mutu te na ayebi nzambe nani ayebi nzambe nani ayebi ke nzambe avandaka peut-être na tamusu nzambe avandaka na États-Unis na yebi adresse na ye koluka mama Michel po na yebi adresse na ye mais siko nzambe na okelukele wapi soki na kotia mabolongo na sete na lela mawa na sala repentance sœur soki yo zokoma Michel aya koloba aza na poison ndeko na nga kumisa nzambe ndenge yo za na bonne santé kumisa nzambe ndenge yo za libanga mena ko sengo eloko moko mi bloquer avant nga na bloquer yo omoni nga la marina okoko finga nonga banda tongo chipokwa nazaka libanga ya mafinga naza monima ya mafinga oko finga toko lembo kozwa réponse nanga te moyebi réponse nanga eza malobo nazo yebisa yo mi bloquer avant nga na bloquer yo mutema eza te na ba congolais tokozalaka mutema malamu ko nini kako inana muninga sala eloko boye mutema mabe botala ba sénégalais ndenge ba avansaka botala ba sénégalais ndenge bazokeli musika mais biso toujours kaka tozaka wana kaka olingi ndeko asali nganda okomi enemi na ye ndeko asali terrain okomi enemi na ye ndeko asali soirée okomi enemi na ye okomi kokontele bakiti na kati ya soirée akozwa mbongo tala mutema mabe toye koluka nini na bapoto soki poto ngo toyaka poto zala mitema mabe akwa bon muto amekosala eloko boyini ye muninga bala boyini ye nyonso kaka koyina mimi love na nyonso kaka koyina mutu tozokende wapi na bizaleli oyo kaka motema ya mabe malamu te tomeka nanu kofungola nanu mitema oyo tolingana tango yo zolinga baninga nzambe pa azobakisela yo lelo ngai wana nazokende kwede bana borphelin est-ce que mwana ndeko na ngata moko aza na kati mais soki lelo tozosala ngo c'est par l'amour toza na bolingo ya kosunga mais soki yo zomona kaka ponga na sunga il faut mwana ndeko na ngazala mama ya Michel ye alobi ka pona Michel te alobi nenga zawana to soutenir Moïse Mbiye to soutenir Mike Kalambai, to soutenir Michel, to soutenir Jérémy, to soutenir Mangonyonso. Aponite, alakisi motema ya bo mama. Alakisi motema ya komema mwana 9 mois na libumu. Alakisi motema ya bolingo. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Botika ko bambela kaba inconnu ba innocent. Nani Michel bakenda papa na mama bakufela wapi soki mama ya Michel abandi koyemba na banza bokoloba te
mwana mwasi avandi awa soka bandi koyemba okoloba nzambe la lola okita yango moni don wana nzambe amemi yango ntina mwana na ye me nga nazosenga na nzambe lola akanisela bango nayebi te mwa bana soza na liloba ya suka oyo okoki kopesa na public tamusu toli tamususu mwa nini soko olingai koloba bayoka yo. napesaka merci na bato nyonso to bandimaki kosoutenir biso na bapriere parce que biso toza na biso toza barechite okoyemba tamba mwa nzembo moko oyo ekoki mpe ope koyi kolendisa lombakwane indomani moyo wa munei zami wakwena nenda umva lombakwane ndindomani moyo wa munei zami wakwamila myanda umva lombakwane mwali wani mema ndindila bisonji bimpwekela munda wani wakwamila myanda umva mwadi wane kukola kwani ngakakola mujike ngai wakambikila bwamema mpeta moyo kadibana bani bakakola mujike nga zambi wakababikila bwabobu kupeta moyo bana bani mema bakakola mujike ngai wakababikila bwabobu kupeta moyi batu kupendei bantu kuseka nzambio mona bantu kumpenda nzambi wani bantu kumpendei bana bani bakakola mubi basa nzambio wakabangula bwabobu kupeta moyi nzambi kukola kwanyeyi nzambi kukola kwanyeyi wala wani mema nzambio kolela nanga eza na kati ya motema kosenga nanga eza na mai ya miso nzambe kaka sunga biso napesa merci na bamama nyonso to babetisama mabaku oyo bandimi kolimbisa Michel Bakenda na bapapa nyonso to na bayaya nyonso na baleki nyonso oyo bandima barejoindre biso na bapriere parce que nzambe kaka nde moto aza monima na biso ozana nzembo moko ata ya Michel to mpo kotiela biso na initiative akotanga bolamu na nzambe o okosima mosusu na vi na ngai o anakoki te o kolekebele na initiative akotanga bolamu na nzambe o mokosima mosusu na vi na nga nayoki moto pasi paske lekebele o bolamongo elekebele bolamongo elekebele bolamonzambe elekebele bolamonzambe na ngai elekebele bolamonzambe o elekebele bolamoyo na ngai elekebele bolamonzambe ezata na kofinga ye bolamo eza kaka na kati atsa bato bazotonga ye bolamu nzambe eza kaka na kati nzambe abwakaka te bolamu nde eza ata na souffle de Dieu alamusinga na bana na nga alamusi mpe bino nzambe asunga biso nzambe apambola bino posa kaka ayembaka kaka nga ntango ayembaka etushaka nga yango nalobi koyemba oyo ewuti na ye eye kokende na bana ewuti na ye bino moko boyoki ntango nazoyebisa bino ke ayemba mwana mwasi akoki kolelisa yo bino moko boyoki deja esali nga chair de poule ebele deja namoni bosepeli en tout cas bamama esali pasi mama na biso moko alobi ezali chanson préférée ya Michel Bakenda donc esololi nzamba lola akotika biso te nzamba lola kosunga biso en tout cas bamama ya tatu bapapa tout le monde peuple congolais Michel Bakenda azai ndeko na biso mwana na biso yaya na yo leki na yo ndeko na biso nyonso et puis un congolais kolimbisa o nyonso eselekaki mais loko ya motuya totika ye na mabondeli totike na mabondeli nzamba monisa monene na ye nzamba lola mimonisa mutu nyonso oyo akoti na émission oyo lobela nzambe liloba moko pona Michel Bakenda lobela nzambe liloba moko pona Michel Bakenda bamama nzamba mona ye nzamba salela ye bikamwa toza na posa ya mungongo wana toza na posa yembelaka biso
toza na posa lendi sarabiso des fois na osokola basali na zoyoka eza déjà prière mobima na zo sala des fois zalaki na kanda oyoki mbala moko kande kwei ba mama ba papa toza ba congolais Congo bomoko toza eloko moko totambola kati na kobanga nzambe totambola na baninga na bolingo na baninga muninga beti libaku olio tika ya kweya me yo telemisi atombwama ndeko na nga on avance en tout cas na pesi merci mingi na baonyo stu balandinga tata lologe langa bambote belé ba mama boya ko soutenir la marina le 21 mars journée internationale de la femme boya ebele nazo zelabino na yebite sorozana baoya yo okoki pe ko pesa mbote donc tout ça na bisote na pesi merci na batonyo surtout bazana kati ba émission famille Michel Bakenda linga bino mingi bino pe bolinga ke mingi mwana soki atombi ndako babwaka kai na kati te ndako ezikisa ye aza mwana na bino na pesi bino nyonso tumbote ba oba okota na biso na ba prière mpona olokelo nzambe bino nyonso tuna lingi bino kati na Yesu. Merci kati na Yesu biso nyonso kati na bonzambe ba mama ya tatu maya miso ekitaki mais ekiti pona pasi ekiti pona esengo te mais pona pasi mais nzambe waza na lola amoni maya miso oyo akomisa yango ebale te mais apangusa apesa biso nde apesa biso oyo tozangaki nzambe atouche moko na moko oyo akoti na émission oyo na bao bakomi mabe na bao bakomi malamu mama ya Michel alingi tout le monde na bao bafingi alingi tout le monde aboyi mutu te puta musu pe soki pe otakine te tokoyeba ndenge nini ke kotoyo malamu na mabe ezalaki mais ata ozotakine kobosana te koloba nzambe sauver Michel Bakenda toza na besoin na ye toi na besoin na ye un jour abala abota pe oya ye bana mwana na ye pe akoma pe koyemba lokola tata ya azwi ya mama Michel azwi ya mama oya boti ye pe tango kobota ba oya ye moko pa ekendaka ka génération de génération esungaka pe de génération à génération. En tout cas merci à tout le monde. Merci kande na lobaki lelo bokoyeba ba vérité yango wana vérité mususu ezate Fidélie Nikoko yayo yango wana Jessica Mondako la femme en Porsche yayo yango wana ba mama nyonso yabino yango wana l'homme selon mon cœur prophète Germain Lema yayo yango wana. En tout cas ba marraine tout ya soirée o bazo soutenir nga Tete Masala bino nyonso Lorke Mener Fatoumaf bino nyonso Bernadette Masengu Mouliard yayo yango wana la petite millionnaire. En tout cas yepe azali na yepe azape ko soutenir makambo oyo na sens que tolingana tozala na bolingo botala oyo ya salaka botala oyo ye asalaka azosunga ba orphelin yango wana ba mama to continuer toujours kosunga ba orphelin. En tout cas ya koloba yango wana nazali susu na makamisute BM de moi nazo zelo kaka le 21 mars Blandine Clara yayo yango wana nazo zela bino ya Esther Olamba balobi mama ya boebike même ya Esther pe baloba bongo oh ya Esther Olamba aza mama ya Bernadette te oye mama bota Bernadette ozomo donc congolais alingi kaka moi ba confusion donc ozomo na ke mama ya Michel Bakenda. En tout cas ba mama tozalaki na pasi mais moi esengo moi to bouger pe kaka po ko seka ezala na ko kolinga tende ko na tika la ka toujours na pasi fona bouger pe moi muke. En tout cas merci à tout le monde bobenga atatu boya le 21 mars ko soutenir boya ko soutenir atatu boya ko soutenir nga nazawana pona bino na ba oyo so balandinga. En tout cas na kati vidéo
merci na ba mama boya ebele le oxla des ali bino mo bozo mona mikoloti ata toi zo chauffer soki olingi yango benga kombo nango sexy 2020 eza nango na talo ya muke talo ya bana ya mboka sexy 2020 merci na tout le monde nalingaka bino mingi nzamba lola zala na bino bobo sana tele 21 max ba mama tatu soki boyete na kangi Facebook na kangi YouTube bokomona ngai sute soki bosomi babiyete na bloqué nyonso en tout cas nalingaka bino mingi ba bisou bye atatu na bino